Sango ya pasi, sango ya mawa pour la communauté congolaise bande kunanga. Histoire oyo eza histoire moko ezo sala pasi pour na ndeko na biso congolaise oyo auti kokufa autaki kokufa na jour ya kobota na ye na mapasa na ye mibale bango nyonso bakufi esali pasi. Histoire oyo esalami bongo na Angola, ndeko na biso congolaise akufi. Histoire ezalaki ndenge nini? Ndeko na biso congolaise ayaki kozwa zemi kobota na ya liboso, zemi ya liboso. Tango aye kozwa zemi akomaki kolandela toyebi biso nyonso tokendaka bakilo soki zemi déjà partir à 3 mois. Ndeko na biso abanda kokende bakilo nde bisika ayaki kodécouvrir que non aza na zemi ya mapasa. Bakilo nyonso, ba visite ya bakilo nyonso bando leka bien jusqu'à ce que akomaki jour ya kokende kobota. Pasi ebandi aye kotuna mama moko bazalaka na ye pembeni atuni ya lobi nazoyoka pasi boye mama wana ayebisi ya lobi te eza kobota. Comme eza kobota liboso na conseiller yo kende mbala moko na hôpital. Mwana bato pe kobanga akei na hôpital presque ba 17h. Tango aye kokoma na hôpital bapesi baluki ba fiche na ye bamoni yango batie na sala. Sikoyo depuis 17h bazo cheke yete. Toye kokoma ba 1h du matin mobali yake kotala ba infirmière alobi mwasi na nga zaka na pasi. Moyen boya kotala ye ezate. Ba infirmière batalika musika bazongi na bango batiki ye. Tango batiki ye mwana bato azo kemba kaka na douleur. Ezalaka bien moni jour ya kobota babiso tosi tobota. Ezalaka pasi ya makasi. Jour ya kobota ezalaka ta bien okutana ta na ba infirmière to ba docteur moko ya bien. Bazo yebisa yo ata mwa maloba ya bien. E encourageaka. Ke kobota liboso expérience ya liboso bazo sondola yo neti likambo. Eye kosala que 3h du matin lisusu mobali ake kosenga ake koluka lisusu ba infirmière na ba docteur. Balobi na ye tokoya toyebi ke aza na pasi ya kobota. Ba yete 7h mobali ake kolelepa na bango alobi boya kotalela nanu mwasi. Déjà ba 7h wana mwasi akomi koyebisa mobali ke nazoyoka bien te, nakomi koyoka kolemba, nakomi koyoka pema ezokatana. Mwasi déjà ya zemi surtout na jour ya kobota abando sentir que non pema ekomi kokatana ezalaka déjà facile te. Wana normalement na ba hôpital ebele bakomema ye déjà mbangu bakende kolandela soki faut basala ye césarienne soki bako continuer kaka kolandela ye pour kaza abota normal. Mais bango bakipa te 7h muto azoyo lobake non azoyoka bien te pema ezokatana bazokipe na bango te. Eye kosala ke ba 11h akomi koyoka siko pasi ya bana babima. Moni posa wana bato o basi babota bayebi yango. Posa wana ezalaka neti posa moko okende kosumba. Tango akomi koganga nalingi nakende kosumba nde ba infirmière baye kosunga ye aboti mwana na ya liboso. Après quelques minutes mwana ya mibale aye kobima. Bana déjà bazalaki ya kolemba makasi. Boyebi la famille eza na bana mosusu surtout bana mibali mwasi azemi soki oza na zemi mwana mobali aumelaka te. Mwana mobali yango bomonaka na ba poto balandelaka soki mwasi aza na zemi. Zemi peut-être soki douleur ebandaki depuis lobi, ba douleur ya makasi déjà ebandaki depuis lobi ba 12h. Bakolandela yo ti ba 3h soki bamoni ke changement ezate, ba centimètre ezofungwama te. Normalement bakosala césarienne basakanaka te et surtout balandelaka bana. Ndeko na biso ya mwasi bana na ye babotamaki ya kolemba. Ba infirmière babotisi ye kaka basilisi batie kotia mwasi na mbetu batie bana pe na mbetu c'est fini balandeli te to mekata tension ya mama to lekata sucre ya mama bameki te bacheke te basondoli ye ka na mbetu na bana basokoli ka bana bafiniki bana bayebisi ka mama ke non après 2h bandaka komilisa bana 11h nde babotisaki ye eye kosala ke 12h
Zoka mama tension na ezalaki bien te. Tango bando lela keno azoyoka pema. Santé, tension na ye plutôt ezalaki bien te. Ndeko na biso wana ayaki kokufa. Après kobota, akufi. Tango akufi, 12h30, mapasa wana nyonso mibale bakufi. Pourquoi? Parce que babota maki yako lemba. Toyebi te soki bana wana bamilaki mai. Bayaka kobenga mobali keno ndenge eza boye toye ko informer yo keno mwasi na yo na bana bakufi kendo tala bango. La famille. La famille. Eza makambo salemi na Angola. Ezo sala pasi muto aye kopesa biso ba information eza mobali. Esali pasi ya makasi. Soki lelo na ye ko partager na bino situation oyo. Eza que s'il vous plaît. Surtout biso bandeko ya ba Congolais. Soki toza na ba pays ya batu. Boye ko se retrouver que peut-être eza ko bota na yo ya liboso. Je sais que c'est tellement difficile à osale la mutu confiance na vie ya lelo. Sambela kanzambe atia pembeni na yo na mutu oya zana experience a kobota. Mutu oya yebi kolandela makambo. Pona ba pays oto kendaka. Izana ba pays ebele balingaka biso ba Congolais te hein. Ba pays ebele balingaka biso te. Okoki kokende na ba hôpital bo futa mbongo malunga, bo futi penza ba mbongo nyonso basengaki. Mais parce que balinga ba Congolais te. Neti kaya ndeko na biso ya mwasi oya kufi. Eza kaya négligence. Bayebaki keno ba o baza ba Congolais to boma na biso. Yango wana soki ezaki ndeko na bango balingaki balandela. Balingaki balandela parce que toyebi ke na ba pays ebele eza kaka na Congo na biso nde bazwaka ba risque ya koloba keno mwana mwasi azana zima mapasa koki kobota mais ba pays ebele basalilaka basi wana césarienne. Balingaka te keno mwasi ye moko abimisa mwana abimisa bana mibale. La plupart à l'hôpital ya poto. Ba hôpital ko banda kuto ataka na Zambie ya pamba. Basalaka césarienne balingaka kozwa risque te. Mwasi azoloba keno pema na nga nazoyoka pema. Mais boboti sa yeka normal. Ba mapasa wapi kuna si salama. Ata kutu na Congo na biso. Soki tension ya mwasi eza bien te. Bakokota na césarienne basakanaka te. Mais komona na Angola, bayebisi mwasi abota normal. La famille, eza sango ya pasi, tomi batela. Bino oyo bozo bota kobota liboso. Luka mutu oyo azana experience akobota. Boza na mboka mupaya. Luka soki oza na famille te. Luka mutu oyo azana experience. Luka mutu oyo akoki ko accompagner na hôpital. Omoni la plupart ya mibali. Mibali ebele bazalaka. Balingana na bango ba problème te. O nyonso ba docteur bakoloba na bango bakosala. Mais soki jour wana ezalaki ke ezalaki mwasi. Na jour wana to ingaki inda. Balingaki ba changer directement hôpital. Lelo oyo ba liwa ya bandeko na biso ya basi ya zemi bazo kufa. Pourquoi? Parce que la plupart ya batu ba omemaka batu na hôpital bazalaka éveillé te. S'il vous plaît, tozalaka éveillé soki ozomema mutu na hôpital, hein? Nasengi yo na bolingo nzambe yango ka histoire na ngaki na partager na bino na système moko ya mala.